Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabisono, Sava Céleste, Mbote, partout. Au bout du Bakoua, qu'on a besoin par Internet, Nsambe, allo la Pambola Pino, Bongopeto, Bosente, Coupé, Sambote, pas, au Abisson Diko, au Batali, Moïse, député provincial, Nanivo et Touri, Peto, Pessimbote, Naba Congolais, Nyonso, de père et de mère, Bongopeto, Bosente, Coupé, Sambote, pas, Yandeko, Nabiso, Rochen Ngimbi, Wanzambi, Mwana Maïli, Oeko Sunga, République démocratique du Congo, Bongopeto, Bosente, Coupé, Sambote, pas, au Abisson Diko. Ingénieur Bruno Kibambi Oazali Sux Peto Pesimbote naba MK Nyonso Peto Pesimbote naba parlementaire debout Nyonso parlement debout ya Arsène Moutouali to Pesimbote Toye Kobeta Masolo toujours ya République démocratique du Congo tension zo matala niveau ya Kingakati a tozo beta masona bino Kingakati de bazo kota bazo kim la nini bayoki classe politique ya Kabila bafandi o baluka ki yango bazui peuple congolais pas télémiabi yaya kanga Kabila pour tous les mati makale tikali Olive Vilembe abengisi ba mama Olive Vilembe abengisi ba mama kanye kezo kaboma abiba marché wana Olive Vilembe bisote ya Olive topé simbote mama topé simbote abengisi ba mama abisi bango il faut soutenir ancien président Joseph Kabila Kabange Topé Simboto le sénateur en vie il faut soutenir papa tomoni bokonja Tshisekedi ya yepo kanga papa tomoni bokonja Tshisekedi ya yepo confisquer ba bien so papa yango biso ba mama wana Olive Vilembe yango biso ba mama tozo kita na nzela le venef poto la kisa bolingo la biso et pas Joseph Kabila et non comme le biso Olive ba monini Kingakati comme ba mona museleke te non de Jésus voilà Kingakati ba mona pese boye Kingakati comme ba okaso nya ute sonya le ganya Kingakati agité nya ukaka aleli na Kingakati nyao oga nyao zobe na nzeli nayi na Kingakati ashite baye mbondo na Kingakati na kati ya politique ya République démocratique du Congo ndenge ba Congolais balingelaki selon histoire ya mboka na biso que faut ancien président azala nouveau président Pezala pour la continuité, harmonie, il y a démocratie, il y a respect et attenance. Mais dans le cas où il y a des règles, il y a règles. Et ça, Kabila, tous les pouvoirs en place. Kabila entouré de éminents professeurs. D'éminents professeurs entouré Kabila. Babi toko utiliser voilà bemina professeur a peu famille biologique à Kabila bo kakoko moteur sabino te que moni koko ana pété nazo pe satoli pe nazo mabilo na sens à raisonnement normal classe politique à Kabila oleba lobela dauphin to candidat na bango FCC ba tilele banarate bango pona bango do candidat Kabila oke mobeto likondi et consomme ça sur Kabila te amour de Kabila changer identité mais ça passeport te dit que non Kabila yé na coiffure na te dit que non ancien président yé classe politique à Kabila tant nous besoin information et ba sanction na niveau États-Unis ba comprendre que ba sanction wana le col bazo sanctionné James Kabarebe ba comprendre que ça James Kabarebe était bazo luka entre temps le niveau Kigali
Paul Kagame sanctionne et peut signer trouble. À comprendre que danger est commis à permanent. Basui contact qui n'a Kingakat. Il faut Kingakat ça bouger. Or que Kingakat ça bon ça que Aza sénateur. Il faut qu'il y ait un niveau. Il y a Sénat. Pour créer Mibeko, pour adopter Mibeko. Mais tu sais quoi le foin. Atika où ça la mode. Mais maintenant pour ça, on va comprendre que le danger est. Pour ça la ligne. Il faut ton niveau Kabila. Voilà Bemina professeur ya FCC. Bemina. Grand Jonker. Balingaga Kolia. Balinga Kolia na sima mwana moto. Bandimi va sacrifier Kabila. Bemina professeur ya FCC. Dana Jeannette. Gangela Bango. Bazon de la lipasse a un problème pas. Protéger l'IPAS na Yodad. Batomoni wana batumabe. Gouvernement place. Babito observé climat. Entre temps kuna Kingakati ba stratégie. Na arrestation. Ya zombie. Na arrestation. Ya Franck Diom. Na arrestation de arrestation en cascade. Babi il faut Kabila. Entre temps quand le gouvernement na armée congolaise. Tu as toujours dans la voie céleste. Ndenge général Christian Chingolo Topé Simboto congolais de père et de mère. Ndenga Lobaka. Discipline les aliments à Komela. Pour l'armée, pour la Soudanios. Ndeto Sayawa, République de Pesindingisa, Mouto Azali, Yagotambo na cortège, Mouto vous allez protéger dans l'armée, Zaka chef de l'État, Wazali institution, Wazali commandant suprême, na ministre de la Défense. Oh non, ce bâti Kali, il faut, la police va protéger Bamou. Mais nous sommes dans la classe politique. Il y a FCC, balatisa ba policier, ba soda, ba tenir à la police. Puis la carte ba soda ngo, d'étrangers belé, d'étrangers. Parce que l'étranger on a intoxiqué classe politique à Kabila. Automatiquement, on va pousser Tshisekedi, on va pousser gouvernement en place, on va siéger Kingakat. Parce que Bana Mombondo Batangi, le Sokomoni Bakangi, colonel, on a chargé à cortège, il y a ancien président. Baké écoute la résidence, il y a colonel Wana, Bamindu Kibebo, Baké écoute la Katskuna Bilenge, Bamsou Baotaki Kachamat. Ok, Kabila. État que sénateur à vie, ancien président, Azali na protection, il y a gouvernement congolais. Sauf qu'il a respecté. Mais le coup est commis comme Bima. Compte tenu la pression au Paul Kagame a salarié. Parce que Paul Kagame a tali, na kacha Congo. A comprendre que Katumbi a adversaire à Tshisekedi. À comprendre que Martin Fayulu a adversaire à Tshisekedi. À comprendre que ma tête en pomme, ma pombe, l'homme de Mukangalos, a adversaire à Tshisekedi. Attali c'est ça. Attali bien, ce sont des petits joueurs. Et le vrai adversaire à Tshisekedi, Abi Kabila Mrozo dans la scène politique. Tension Mati. Entre-temps, peut 38e brigade. Oh, Baoutaki, Moutaki. Donc, Bangonde Barossa la saut. Na niveau ya Kingakat. Il y a vraiment une population. Bortotom. Il y a secteur Rwanda. Bakomi que revendiquer ma belé na bango. Oh, ancien régime, Basoué, on a denga Bolafa. Donc, Basoué qui m'a belé à Batou. Asombaki,
oui mazali na limite na ye mais il y a débordé quand il est au-delà nana kokange n'époque wana conseil de sécurité va siéger va comprendre que politique au Kabila ont joué faux politique et ça politique on va jour à venir et on peut créer foyer de tension la carte de la République démocratique du Congo. Il faut comprendre que la carte armée et ça la milice moussous au bazaliti non identifié bauta wapi bauta sérieux belevé et bagi kolesa bangombe na kwa mutu le tala sora kwa mutu nous sommes le bataille tout le bataille nasi msumba mba utala koko pela maneti yo vraiment maneti yango ye maneti likamuna mutu te motema pembe to baka bosolo parce que na mutu ya république ya ba congolais ya République démocratique du Congo batali histoire à Congo to robeta ngo ndenge nini to kolobela ngo ndenge nini il faut Kabila sa l'envie bana Mikel lelo ba wiso ngono bota l'ancien président ye Kabila azora pouvoir mwana muke akoli ye et bota la peuple président mususu ye et c'est la beauté il y a démocratie mais comme ça la mabe mingi soki République démocratique du Congo bateau au Congo lingi ko protéger Congo pesi bango valeur mais bango bangi basala Congo mabe pe ko ça la passe soko boni mutu ko ngo tambola atelema likolo ya singa fil oke singa eloko telema likolo ya singa saka ka ndeke pigeon pesa nature naï mais soko moni mutu ko ngo zo risque ya ko telema likolo ya singa adendaka mutu na belo ko solo likame ko yelai ndeko moni be mina professeur batali opposition ezate toko sala nini Kabila loba ote koloba ya Kabila eza koloba te eza ne kopesa mot d'ordre na ba quelques milices na ye basala ba mouvement parce que le gouvernement a décidé identification na niveau ya Kingakati bato babotela bamabele babimi mombode bele bakasa yango tokotangela bino bakombola bo ozala kimia bozala kimia tokotangela bino kasa yango mikande eza biki mpe yango na otanga moko plus de 350 personnes oyo bazo revendiquer terre na bango ya Kingakati babingi ya somba za na limite mais ya déborda ba déposer plainte na gouvernement so ancien ministre so ya nini akomoto alingaki kokima te ezala wana kokima te ata continue na réunion sacrée bakointerpelle yo bakongo abe conseiller zulanga numéro ya koko yango nanu tobenga te koko alobaka bosolo lisengo ebele 350 na otanga bongo bate na revendication na bango na gouvernement bapesi mpe bapiste babiro tokomi komona mikolo na Kingakati il faut gouvernement bosala quelque chose po bilongo ezokota ezoyebana te pe le jour bakangaki colonel babi baréunion ekoti babi bilenge bakoti kuna ezoyebana te bayati bamaske yo monani ancien président nini alingi te baidentifie belema na ye il faut naloba
population Kingakati va telemi yaya boya konzoye noki boya konzoye ministre de défense yaya ki bato pepe ida bakombo tomoni Mbemba aye contre rendre vengeance ite bobe kono sa musa nango bobi boko ponani bomoni Mbemba sali déclaration état de ministre de défense justice nde kosala musala justice abomoni igwe aye contre rendre bosere boyebi bokangisaka Mbemba prison ya Bolafa 10 ans Mbemba ye wana ye est-ce que bakotia ye maboko to bakotika ye po tension mati kongole nyonso atelema bite bokanga ye amutu mabe bake kotuna na litoi ya Martin Fayulu mais on s'est retiré pourquoi moto de retour na Kingakati moto de Kingakati croyant que ceux qui le vieux maf à se retirer soulèvement au salam quand c'est la wana dernier quand ça Kingakati le quoi la folie les armes hein yo le baga ko se retirer population obima le quoi fallait se retirer dans scène pour l'élection tout le monde qui a vu ce peuple pour l'élection il faut de négociation exact non événement Kabila bifunga mboga monike banje onatindaki ba mwanje natindaki bazana mbuyate ngambo fona ya ndoki ono salika na plateau de télévision otomoni oza gouvernement ndeni dictature okuna bi ezali ministre de défense Mbemba contenir rando na Kabila Mbemba za rando na mutute Mbemba ekosala musala pour la République démocratique du Congo donc gouvernement ekosani donc pour créer état ya sika pour créer une génération oyo bakopesa bango mateya bayebaki baza bakongole baite mpona compte sa rande so compte sa rande ezosa banda kala awa sikoyo vike Kabila alingaka loba eza na bato baopérateur économique misusu oyo bamatisi dollar selon po kanda na bango continue se betame na Kingakati babina bamama oyo mama olive oyambaki babimisi sekele babitetetetetete boye te abebisaki biso me mayalobeli biso bongo te toboyi baboyi pourquoi bapesi bango bajonction ya mabe Congo kotika suko bimisa mobulu te na kati ya capitale lokola gouvernement ezosala makasi po kimia kota na est armée azobunda po na kimia na est na République démocratique du Congo mobimba donc moi na Congo azala na kimia ayebiki akoti nord Kivu sud Kivu ayebiki naza na mabele ya bakoko ayebiki naza na kati ya Grand Kasai ayebiki naza na mabele ya bakoko Grand Équateur ayebiki naza na mabele ya bakoko enoke mwana mboka koma babiso te biso tolinga attribue te baje na bango babi mama ke plus loin bobangeloko moko te papa aza na bato na ye ndoki siko information koto service ya en tout cas merci na service musala kitoko oyo service ya bakongolais ya des pères et des mères bolakisi bozosala musala kitoko mpe moto intimide bino te intimidation soki bozosala musala na Kigali be na Bujumbura be na Cameroun mais musala bozosala mpo na mboka ya bakoko na bino bokende liboso moka koswa bino nyonso bopambwama koto eza blocage nzambe afongola bokende l'avant bolela pongi te lisu likolo ya lisu po ntango ekomi banguna mpe batelemi monguna liboso ye wana
Donc tenter un mécanisme, tenter d'utiliser l'opposition. Et les gens congolais comprennent que l'opposition est gérée par Paul Kagame na Kabila. Tout l'opposé de Monuan. Ils géré par Kabila na Paul Kagame. Mais jonction c'est où Talibanda. Ok, Congolais nous soit dit que la République démocratique du Congo, tout ça na conflit na Rwanda. Paul Kagame a bomi ba Congolais belé na niveau est. Mais quand on a l'opposition, on va Congolais ba que tout ça na opposition. Opposition go bazo coopérer na Paul Kagame pour l'intérêt à nani. Pour l'interrogation. Tout le monde mituna. Comment tu vas répondre? Pour l'intérêt à nani. Et bah Congolais va décider à bino pas question. Étranger moko sous pouvoir na mboko côté sili. Babita to fongoli misu. Oyemba kondo pepe kali. Cause na biso les juste. Baiser des gidets au pesa biso. Il fongola misu d'une génération future. Futur. Tozo beta toujours ma solo. Babina bato bakandaki. Bangonde bani kopesa ba mèche nyos. Et bato bato senga na gouvernement, il faut pas que checker Kingakat. Il faut checking na niveau à Kingakat. Et la carte à checker le ba kokita. Babiso ba mona le côté oui. Mais ceux qui basu ben 10 nde moni na butu, so mona na butu tension. De maman benaki ba maman. Et ba ba dégager ka biloko mususu. Et mais encore ba maman tete. Ko bomba ba kesi ya masasi boye. Biso to kokate. D'ailleurs no ba ina boto la biso ba terrain. Omonyo. Maman na bengi bino bo sunga biso. Lelo ba maman na ba maman veuve wana o boto la ba terrain. Mibele bango ba kwa ba kaou. Allez bo bengi bango. Baiser de Jidat. De bo torturer bango. Allez ko bo yike checking des oya bobité. Maman boya bo so. Maman fembola boye eh. Mais on m'a bébé comme masasi yaya. Ngala ko ke nango api. Ndomoni information qui. Na ko kenda ma solo de bokia wa armée za déterminé. Na ko kende yango armée déterminée. Koto classe politique à Kabila. Ndoki ki ba bimisi kanya kebele. Na ba o ba pandisam. Do ana mitso comment to donc kaka. Tu sais quel c'est un dictateur ou en français la ba ina ngumba jou. Souci à tu sais que les ala qui boyer. Que ba Congolais nous surtout travailler dans la même vision pour l'intérêt général. Il y a République démocratique du Congo. Mboko bako ko batike la biso. Soki na zongi sibilo mukesi maboko mona. Na lobaka loko mille fois. Nenga bat ba comprendre ngo pourquoi na lobaka yango. Mobutu tango azui pouvoir na ki CCC ko na kungwendo azwaka classe politique ya Lumumba na Kasavu boyebi tango désiré Kabila ye azwaka classe politique nyonso Mobutu boyebi tango Joseph Kabila Kabange azui bokonzi boyebi classe politique à Kabila Mouzé so na bango boyebi Tshisekedi azui bokonzi akuti classe politique à Mobutu bamusu aussi bakoli me bazé ba travailler tili akuti classe politique à Mouzé le père akuti classe politique ya Joseph Kabila abina on la compte ça rendre été chasse alors on peut zater to travail tant que to ça biso so bana mboka vision na biso zakaka République démocratique du Congo et notre devise c'est le peuple d'abord tout ça peuple na centre au récupérer
que toi tu as peuple dans centre d'action na biso nyos toi tu as pour vision ya likamusongolo pakala pour payer bima na libulu nzoka pe bano classe politique wana baina makanisa mabe comment d'abord ancien présidente ya Assemblée nationale tout a combattu boye biye na zolo abimisa lipa kala muto za président assemblée bango tout bazo travailler pour l'intérêt à Congo abimisa lipa ndiko na sabatu lipa na tamu na biso lipa ezaki boye soit ça quand on est tensionni bomona kibino moko mukolo pepe ilukamba babino via âge d'aller via expérience vu que aza mukolo na expérience a retia maele naye parce que ça devant l'histoire mais le vieux pepe a bossé ça devant l'histoire via continue à folie à Kingakat 2 ans en retard. Tout le monde va comprendre que il faut te bloquer machine et tu sais que le pas binon machine elle a bloqué il faut mettre déboulonnage de bandaki sur la déboulonnage on a de mon qui bazwa qui batu mususu bani ko utiliser bango le bato na bazongi na raison ba ba te tous on a raison nde bazongi na raison to pesi bino meti nde bazongi na raison. Et le classe politique à Kabila va comprendre que Tshisekedi de se dire à déraciner Bango. Tshisekedi a déraciné Bango, donc a piconi Bango. Kabila comprend que c'est scène politique, donc Tshisekedi a déboulonné la scène politique, donc Tshisekedi a déboulonné Kabila. Kabila sur le discours européen, ça t'est même aux autres, aux autres, grimace à Pamba. Kabila a compris que Tshisekedi a déboulonné sur le plan militaire. Donc Tshisekedi a déboulonné, a déraciné sur le plan militaire. Ce que bagarre est sur le plan économique. Quand on a quitté Zali. Kabila bina relâché prise au thé. C'est la savoir ah on est makambi bandi combat cage bandi. Je sais n'a bilo malembe pour comprendre. Ma solo la République démocratique du Congo. Et Kabila donc tu sais la comprendre que non combat cage bandi. Kabila croit que ndabo le corps économique dans ma boque on a un contrôle de petit peu marché bakambi c'est na nini bado ma $. Tu sais que la raison à la table à négocier to négocier ndebo monaka pesa ki mot d'ordre apesa ki mot d'ordre na opposant bossa la marche na bino ba ke $. Mati libre mati ndoma ki discours oyo opposition ki nango zaki bangote discours bazuna Kingakat discours à Kingakat. Maintenant, on va confondre bango boko confusion écoute. Ndate la kaki bino toujours parce que TV Zangunga. Y'a tout ça dans la Congolais. Moïse Yomba. Tout ça qui n'a pas Roger Ngimbi. Batuno so balanda biso. Bozo benga biso par téléphone. Koko émission qui toko. Mais tant on a mouqué, to beta c'était depuis 2021, 22, 23 à notre côté. Tous les cagas, tu peux ça mission là. Et je sais qu'il faut. Moi, les sungi, ils ont ma bête. Pour mouta koko azate. Mais bien les sungi, on peut ça banane. N'a pas ça bien prophétie. Il y a une chondo. Pour botin. N'a pas ça prophétie pour dire. Que nous avons journal de l'eau la maille, dites amen. Au but que vous mettez la maille. Nous avons un moment où le journal de l'eau faut l'âme dans la cuisine, dites amen. Au but que dans la cuisine il faut l'âme. Mais nous avons Nzamba Pambola, République démocratique du Congo.
olingi kobenga obengi tokosolola plus 200 43 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzambe apambola République démocratique du Congo. Affaire à suivre.